Tika Kabaya yete leader ya Selembao, défenseur valable ya mabele na ye, identité ya jeunesse ya Selembao. Tsalanzambi David Mikoleleki akitaki en visite surprise na église locale Sebeko Selembao 2, temple de victoire kuna na commune ya Selembao. Esika wapi akene ko assister na répétition ya chorale mix Ndungini oyo bazali ko préparer événement monene na tina ya présentation ya album na bango oyo kobima na mois ya septembre. Ayambamaki kitoko na pasteur numéro 1 église oyo a encouragé ki Nzambi David Makasi na ba initiative oyo azali kozwa pona kotombola commune ya Selembao pe asangisaki bato nyonso oyo ayebisaki bango liloba se moko ba soutenir Nzambi David na tourna ye. Nzambi David étant fruit ya église, ancien dirigeant ya chorale Salem, apesaki enveloppe ya motuya oyo ko permettre na bandeko ya chorale mixte Ndungini basilisa misala na studio esengo ezalaki makasi pe na nsima ayembaki elongo na bajeune ezalaki somo. Tangu ya bénédiction ekokaka te ekoki mobange na prière mpona kosenga ete Nzambe asunga toujours Nzambi David na makambo azali kosala pe misala na ye ekende liboso. Pour la commune à Selena, ville de